Oui, parce que le type là m'a fait du bien. Nako vendre la boye. Moi si natine ngambong ma molif. Sans que na senga. Nako vendre la boye une église. Appelle-moi en coucou ça la même. Non, c'est na batwal. Yo monte catholique boya gi. Ba boy va bien bimiter une élection. Après finalement ba yo ndima. Après ba yo ndima ba ko le lycée secondaire. Donc vraiment ba catholique la coopérative ba courage boko. Et loko ezanga gi na vie yangwana. Pourquoi ta prison? Voilà. Donc ezanga coup sur coup. Yango moni ba pasteur o ba keda politique ba suka on se sili. Ala li libela o ba meka keda. Il faut à Daniel. Pour mikolo yo papa. Ceux qui ga ba elio mandat de comparution. Ah. Où on s'est retrouvé dans Bandundu, où on s'est retrouvé dans Makal. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce énième numéro de votre magazine. Exprimez-vous sur votre chaîne, hein, Concept Touch. Merci. Na bino bande konyo surtout en Arabie partout dans le monde, hein, na Australie, na Paris, boza ebele toyambi lelo. Invité Mokwazali très spécial. Alors il est connu partout dans le monde. Hein. À Salam Rabomi Nene, Lelo Bro découvrir Awa na émission Exprimez-vous sur votre chaîne. Merci au couple Milandou pour cette très belle initiative. Voilà, comme je disais tantôt, Toyambi, les prophètes de la nation, Denis Lessi, Otropé Saembote. Bonjour. Bonjour papa journaliste. Merci Nandenge au recevoir Bisso pour que tout sombiti na makanisna au Italie. Actualité. Voilà, pasteur Denis Lessi, mon liloba muke na bande bazolanda yo pour que bazala quand même béni avant que toi entamer ba question. Nous avons fongola mino banzela, apesa bino lipa moli makasi. Oye montako botele la bino yangote na komo na Jésus Christ. OK. Pasteur Denis Lessi, lelo ozali vraiment à la une hein, l'actualité, eza kaka mikolo pasteur Denis Lessi, mais c'est dû à quoi au vandaki tant moulaï ozaki sous ko sala le sous ba communication té et puis hein ba prédication ezalaki vraiment le sous c'est dû à quoi? Na optaki pour profil bas pour message ezalite. Na ina message nzambe té na za côté ya kaka en tant que motei ndé na na nzondo message ezalite. Donc, na un message et puis na uta ebe preuve makasi, il fallait na yo kasun zambe. Na mi retirer, na monte, na théâtre, na za na profil bas, na tala pe bande ko musala ba osala. Alors na se rendre compte que musala nyonso o to sali j'ai pas vraiment na monaki évolution pendant mingité. Au contraire na monaki apostasie et côté déjà dans l'église. Or il y a quand même des prophètes. Il y a quand même des serviteurs au bazan Namboka. Il fallait pas allumer feu Namboka. Après une grande retraite, Dieu m'a donné un message. Et pour la nation, et pour moi-même. Après Singa Kebanje, pour l'église. Après Singa Sukoyo, message, il y a paix, il y a réconciliation, paix et repentance pour la nation Mobimba, Namboka, na politique. Donc, ces deux messages-là, comme Nzambe Mutalobi, yango izoloba. Voilà, pasteur Denis Lessi, prophète Denis Lessi. Lelo au memarabi son ba concept moroboye, oyaki liboso zalara na nzondo, oye na Kebanje. Kebanje yango. Voilà, Kebanje yango oye na Mankiona, na Bambio. Voilà. Il y a l'accent nini concept wana vraiment batumsus bavana nda mais pasteur Denis Lessi la numéro na ya bimsarate comment? Té. Bon, nazo valoriser comme mon Mboka. Comme la botami na Mboka musakata na moye siko mais na valoriser ka bato Mboka. Na beta moi ba cri ya bayanzi ya bato bandu ni grand bandu poka ba mona source nanga c'est tout. Donc ba mot ana isa mot biblique. Net nzondo il a dit marteau Jérémie 10:4 na kisakata nzondo ça dit yokaka parole yoka. Donc ezana ngo eloko monter ezaka bio veut dire innocent. On veut c'est-à-dire mon pépé. Bon pelisa moto. Pelisa babola kasi ya chauffage. Au chauffer car. Les maïs sata pas. Sata pas ça dit na kisakata et l'axe qui sata kufi. Il a fait le biome na souffle ça dit sozolia il faut souper kente baga fonga ça dit l'eau est en train de bouger. Bon. Et là bilo moro na zuzu pour animer et puis na sepela. Donc naza na prédication neta à la borne net batu à la borne logique à télémi na podium non ngana na style nanga
na réaliste au monde que député bazana bango 500 bato Sénat ba 100 ba PDG na banani nyonso to sangisi ba 1000 moins de 1000 ou 1500 ba ke na bango catholique ba ke na bango protestant ba ke ba donc na bombo manzoto na ba français milaité voilà pour na bato alate donc vaut mieux atteindre ka population population ou azana nanzala azana nzela ananda konena ngasani na partout ayo ka langue na nga facilement omoni po bato ana premier Félix aya nango l'église nanga te tant a commis président au moins te que moyen que ni église ya zalité pour commis président bato nyonso amo ça ba kili teta musu nanda ko mais akomo kene mais après ça il déjà couleur que azala ramte église songo parce que kendaki oui mais église wana kena mais siko nde za ba ko kende souté po azasko yo mundimi ya bato nyonso donc a commis siko nation on comprend voilà donc bato wana kasi omoni tendance wana tendance kasi Laura Dalo auti la borne eza style na bango moi bakonzi balinga mo ba style wala Dieu est grand la puissance makele l'été bizozo ye pa ya nzamba lobi boy oko sutuka pe na kiti no lali na se faya ezio baluki na mabele ti comme ta président aya na kiti to bien ministre mo wa mo baluka na mabele mais to zape na ba style wana so ke bakonzi baye mo ba kiliti mo francophone ezalaka o pe o ki delele sipe azote ayo calmement parce que bato ebele ba mona delele si voyou non je suis un étudiant qui a étudié le droit dans Lubumbashi ba collègue nga bango ba procureur général ba procureur de la République partout ba koni ba musu ba généraux ba musu donc ba yebi ke muto atanga mais style nga na poni eza terre à terre na lingi nga bato anzela na lingi nga ba voyou na lingi nga ba musicien bato bazanga tina po nzamba ya pona bato wana nde yo mona président Félix azana ba tunaye ba bundela kaye na parti à part église ba bimi nzela na ba meto ça dit que ngape na bato yanga zo na bengi stade de tondi mais bato wana zo ba bengi stade de tondi ati oya ba français wala po ba ebelete stade de tondi ati pour le français moment na ba yo mona même papa Verono tanga zaki akenda stade de terre 15 jours à Koufane bâtir un stade. Mais si il a difficile mon français aya ka biloko wala ba oyemba banze ma français tibake. Congolais alingi moto, Congolais alingi show. Congolais alingi muto alokola yi. Congolais alingi de laisser passer aloba langue na bango. Aloba lingala. Pourquoi bato aloba président Kabila, pourquoi président Kabila boy, président Kabila a mis personne qui francophonie, a mis personne qui anglophone. Mon anglophone va la moi respect mo. Mon moni félicité, ado a moi na mère nanga. Ada mona mena ngana kangayo o mona ça dit congolais lingi bongo hermo alingi bongo po aza terate pourquoi le président ka sa lobi langwa poza congolais abi que congolais so il ba français belé a boudéo alors congolais sikoyo ngana memi style nanga ya terre à terre na sulala bato Congo na soana bato ba boakisa bango ba se sentir que non en dehors à la bord en dehors ya protestant il y a un fou aussi dans le Seigneur o alingi biso liboma na Yesu alingi pe biso ne toza yango pe na bato nanga pe mudra mudana raso nzamba tinga na arche de Noé nyau ligoro do tout fire ngana ko supporter mutamabe mais bato so ba kokate omoni ngai na ko supporter Ferré na ko supporter Kofi mais ba musala ba kokati yo mona pe mo ba mise on do boka mingi pasteur Nilesi na mutu na bango na te awati bango ba soutenir na débit même dans la prison Kofi on laisser ba mususu te ba musu amono pasteur mais ba mona ba makambo mususu pour fan ngana ye pona batute ngana ye pona public onzamba ponelanga public nanga ezanani bibi nanga ezali nyau ezali gorodo nzambe ye moko na kata arche de Noé akotisa biloko mabe wana l'arche c'est la grâce ça dit atei batuna na kotaki ata mondimi moko akotati famille kaka famille ya Noé ka batu akota na banyama bazo typifier l'esprit ya batu et puis à tsaki ba cellule na kati arche de Noé c'est-à-dire nzamba prévoir que mutra na coin na eta onza osambela mama otala muninga zate mama critiquer te yonya uvanda kolia mpuku te kawa na zotala mpuku boy so posa olia mpuku mesure mo ekangiye c'est-à-dire là où tu termines les autres commencent ora muta kufa na arche non ba bima bango nyonso parce que limitation ana essaye que
tant que dans l'église kotala makama mutu te tala yo oyo kolukani Saint-Esprit a fenêtre a soufflé likolo na porte yaka moko Jésus-Christ le chemin Saint-Esprit na porte na fenêtre tala bateau munene wana mais on a un coup et demi un coup pour na kopesa mo pepe na kati okamuta akufa akufate 3 escaliers c'est la dimension de la résurrection ils en a 4 guérison ils en a 4 500 coudées donc on a senti que c'était construit avec le Saint-Esprit c'est le message d'aujourd'hui so yo exclure batu mususu et difficile style net passé mon konateaka on senti que na ina mwana yo nani voici l'homme mais on a senti que accent loubeza mais parce que bazo kangwe lengi batu si bazo kangwe lengi même ngana fanatique na style wala donc il y a ba femelle de chambre nyonso o boza kin na tinde bembote lobi boza ngate dimanche l'église papa na kuti plein ti libanda na tuni nini o ba femelle de chambre baza ah ba e ko sa ni no yo pese bango communiquer bango baza posa bana discours il faut basala na bani na nate ya bona pe bango maloba pe chef na bango a télé abi denile si lokolo reconnaître lititi biso peut te reconnaître on comprend voilà ouais c'est ngana reconnaître lititi na reconnaître lititi mais mbote kana tinde bango baye na tika na 4 pasteurs au babima na 4 mouvement moko na Paris bravo 4 pasteurs na 4 ba fumeur de chambre mais il faut adéler pour ça communiquer ndengwana ozomona donc ngana ko supporter muta bangi na tikeli ba mpe église ba olo ba lobiti ba bi o reconnaître lititi lokolo reconnaître lititi yo mo pe melarango biso to asimana et c'est ngai na te ba on a melarango mais na kangiga motem ti ba si discours na yami ba on a bureau na pe groupe o ba qui ba coordonnateur na ba on a pesi mo enveloppe pour so ma ba miliki botika ko mela bani une centaine ba tikala en église ba wuta na commune nyonso na salamu comme sous stade de martyr na boyi ba soda na tseka ba cheki ata jour wana ba yiba ta téléphone mongote po bango mongo baza ba responsable mais il faut une idée il faut la délaisser on comprend voilà banderole pe katana na banda rien bango mongo bazo assurer sécurité na futi bango mbongo na bango et commissionnaire na campagne ba ye bango mongo ba surveiller ba banderole na ba kata ngote po na ko muto a muto na biso hermo na okoma na nzelo ba telemisi mutoka fils de Dieu na télé oko kitate na kiti bon biso do ndima yo pe ndima biso OK moi loko na leki oh fils de Dieu donc tu vois eza style nanga et la cité que tu vois ou non je suis un intellectuel naza mutupe je m'exprime en français naza pe un mutupe azape notable na mboka le plus connu aussi et puis voilà donc alors bango ba critiquer ngate pour na style ngate voilà pasteur Denis Lessi prophète Denis Lessi tout talana nous bilan ya makambo ezoleka na République démocratique du Congo pona yo sala pas cité ya mona ba prophète mususu azoleka na TV ko sala ba mystique mususu ko bimsa ba biloko na nzoto ba mususu azoleka na télévision émission ezala ngo en différé mais bazo yamba ba appel au mona mutu na bango mo baza quelque part bazo benga na téléphone yo en tant que prophète de la nation au umeli na ministère oyo mita motala biloko bongo et ça la remonter ma pas cité lo baki bon miracle ça miracle les ala ka mutu pe loke bimie na nzoto miracle ça mais ya eloko tozo boya nde makiona fabrication na mensonge au monde de logo logo ala voilà a oza ba pele ya mutu na e wana ya fraude wana ya makiona ya fraude ozomona ngata ona osakola naza en direct nazo benga mutu sikaza ba tiete menake na makaro donc on a bien tachepe kopo likola télévision mai pe mais siko ba on va continuer kopo pendant que ba écran est comme plate l'écran vers on est ba plasma ekende comme la plasma arrêta la mutu tiama likola télé siko a obotsa ke comme plasma siko muda otiama o biloka kala ngana zolo ba tiama yana wala siko to ala ba télévision kunki so tie va siko ba botsani au moins mutusa sa makena abosala ka siko abosani ke to koma na ba plasma siko mukebo siko vere vanande c'est difficile yango do mona biloko ngo zo revesaka pe bango donc il faut normalement eloko tozo senga na mboka ezaka ba pasteur tozala honnête jour mo continuo na moni na stade archi tango archi azo sa campagne na moni ba abengi bibembeye ba sécurité
Oh. Ole akata ngo atia ngo bobongo ezoleka na TV na ye na bivie. Ebeme yango esécurité kata parti wana. Abi mais il faut na zwa foi ya kozongela ngo. Po muto aobikisa ezanzambe. Ngana bengi. Ye mo aza obenga ngape na bengi muto abiki te bona sana. Na tika nga bongo pona mona bendaki na Yeshua ki awa il faut na zongela. Vie, oza campagne batu baza ba trou eza na stade abi ouais. Na kotoni sango plus que na hôtel le on a plus que na sa conviction kotoni sango. Voilà. Et l'autre on est édifié nga na ndenga mokete. Donc miracle eza nzambe. Mais ceux qui disent comment forcer miracle. Toi c'est nzambe te. Pour miracle ebele nga isale magana yebi na ngati. Mona nga pour mutu mo aye ko témoigner. Alors il faut laisser Dieu lui-même faire son travail. Biso na peko yo komi biso nde to sala la nzambe. Pona mbongo pona kombo delili sazwaka kombo te na makiona te. Soki okanzaka bongo changer. Naza kisité, nazwa mananité, nazwa courage, ya kosa n'importe quoi. Oh nyoso je connais yo moko na TV o delisa tot ça tengam la pese kisio bianga kisio okoka okufa. Donc ndenge zana ngana za pur. Na humain, j'ai des erreurs, hein. Je suis un humain, mais j'ai pas triché dans le ministère. C'est toute ma génération ba ebi delis. Awe pa na nga ba kota na ndango na nga partout. Muto akisi ya na bilembo. Nga chauffeur tout ba kota. Et pa na nga ekilezati. Ozomona. Mais na zaina ero na hygiène, ero mona otamona dika. Voilà jeunesse pauvreté na la pauvreté na moi là na prouver ba souffrance ya kala. Mais na minute la commis mature. Na posa ogangate. Voilà. Na posa lo maturité koti. Pour na koli na 15 ans na bongoli mutema na 15 ans papa ta yo moko. Belé. Et oye biba cité lo moto côté na 4 bloc on ga. Iba bo mwana. Iba bo mwana puberté pesa imaka wana. Bere musuto sala on ga l'église. Et pesa expérience. Moi je ne veux pas que mes frères tombent dans le même erreur que les aînés ont fait. Ce qui Nzambe abitiaki David selon son cœur, plaque ça David au moniteur on va bengi Saül. Saül a commis roi. Ah il faut mettre. Mais David a eu tout le temps. Il y a au bandai pas banyama. David a eu le temps. Il y a au côté de la roi, la roi nenga liaka, nenga simakepe, nenga lalaka, nenga lo. Nzama tike lié temps pour comme roi. A nyoko mi roi, na nyoko lié ti a comme roi. Elle a comme roi à comprendre le béret. Ah bien. Mais azaika koye kola. Ba pasteur a lelo, biso ba pasteur a lelo to lingi milité. To lingi muntu sa ba kisali kolona yote. Vous comprenez? Oyo komi, okomi pété parce que vous savez makiona. Moutoua golo ba komi eza moutoua zo sala nzambe sans forcer, sans support, sans kisi, sans ba peso koma mutu. Nzambe ka boya zo lobisa yo. Sans support. OK ozo eloko pobotia la liste pour mona. Mais nzambe bena likola mo. Lelo pena ba doit confirmer que prophète Denis Lessi. Je n'ai jamais triché. Je suis le vrai prophète après Kimbango Zanga. Oh, après Kimbango. Mais Kimbango a na télé, tenga na télé. Kimbango a été na Paris, tenga na télé na Paris. Donc, ngai na ye sikoyo n'époque yo, je resterai na na sali génération prophétique. Zangate. Baba na go bata mana bambiku dina bakwete. Mais tango ngana ka ba lo ke pasteur Denis Lessi pika ki yo. Non, papa. Babondeli nganzambe na stade Passonika Futa et tous les pasteurs du Congo. Bandimi ngata ke prophète des nations. Mutazo grâce à la Congo te. Ngapona comme prophète des nations. C'est celui qui a dit ça. C'est pas moi. C'est tous les pasteurs du Congo na Tata Raphaël. Babondeli ponanga. Après yé mon appelé singa ceinture 15e dan na après na martyr. Na organisé martyr plein. Na bengi vient na bovier yaka pesanga ceinture 15e dan. Aye azu manto achenga. Mais nazoki yango na libanda te en plein air. Oza Tyson, olingo beta okoma poids lourd beta Tyson. Il faut bato basala makambo nga na salate pour nga pena zo manto na sali. Pour nga na sali martyr avant ce Nigeria soni. Na sali ba parler du peuple avant yi. Amoni peuple ba miracle amoni peuple. Zamba na nyoso zikaki. Tout ça l'offre à plus de $1 million passé à Ibi à Kenya. On va me souba au tout belandeka baneo. Kenya aux sachets mbongo à Kangisi de sachake. Oh papa. Mais oh etika na ba cheke pe ba lata bilamba lokola ba protocole ba benda pe. Siko jour wana mututu aliaki.
na palais du peuple nga moko pe na ndambo yanga na dépasse la prévoit que instrument pour la 5000 places donc on doit plus de 200 000 personnes makena wana les bato ba répondre na message ce qui fait que ba jeune il faut balanda ngai na cadre à pureté ya ministère pas de fraude. Mais est-ce que le prophète Denis les retourne ça peut être 200 personnes nous on tourne ça va 5000 personnes au-delà même ba sauver coup de biso siko coup de ba distanciation à 1 mètre au moins que stade de auto na facile. Mais la lobby hein siko sur la stade et comme 1 mètre ça dit quitte au muta vanda te quitte au muta vanda au moins na yo kende mamo stade kalate au moins ngana minito kaka ndeto zo banda le 15 babi somi ba yo ka papa oh yamatete mais bukala kata bima c'est ça et bukala ti libanda papa cela on de la veste donc na minito yo n'écoute na que des stades bien là pour nous donner dans la terre 1 mètre donc ba occuper la montée ba ebi que bateau yo ba respecter li doucouana et là li doucou à distanciation et on les a points faibles là au profiter na ko banda ti sikoyo ngai mutu ali boso o que des stades tukezanga na tie dia masina to rozala on a total mais ce qui est débordé ils a faute de l'angate parce que ba on peut passer ba marche ba kangama na nzoto bon ce peuple là il est tout ça yemo je la ka songa oza problème parce que les temps va ça ba tout sondeni na ndeka ça te mon ami propre la radio oza problème ba na OK des stades donc ndenge za wana ngana zongi des stades ba to akoma okima na triomphal au triomphal siko yo usage ya cameraman un cameraman a la sa caméra encore peu le ba drone comme drone ke likolo la lycée siko yo go tia kit ya 1 mètre 2 mètres ba to avani maintenant ozo plonger et bimi full mais ngai na sala ngote triomphal na go sa boite ngana ozo ngisa ba na stade pona yeli susu na nzambe asolo omonde na za oyo yoki bato mingusu wana oyo ka bango na sango siko omona siko ba vrai nango omona siko vrai délivrance yama kionate ya bangunza te po bakenda mingi bakelo zo bloke pa bangunza voilà bangunza moka monanga te ona zumbongo bato alo kutakuto baloba delele sio mone longyo e omona ondeli po ngaso na ozo kisi na ozo ske pa basakata baya na prison ba limuisa muto aya bo déjà prison telema limu akeli bana ba moneli bana ba bloquer nga ba zongi na kati mbamo po basakata ba ite da ba bimisanga ba limuisa nga prison ake mais nga na bisi bango pourquoi ba pesa ba biloko mombe ba elanga biloko mona liaka chaque jour nga na opiango voisin nanga petit mo ya musala za osale pana na pesi aliaka ngo abima prison kapo tu ala biba prison bato ba ila biloko la ba mona mais you zaka na kati ngambi muto aliaki biloko na bino asa bimi merci quand même pour na bituma na bino mais nga na ozela nzambe na bima te obima ça dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi ce qui a équisi mais na soi voilà po ba mpungu nyoso neza ya basakata qui si au moni ba musicien ebele ba ngwa eza basakata ba pesa ngo pe mbongo te problème nango kaka soki likama mabe na quartier mutazemisi mutu yonde mutu ba obeta ba ya na mwasa ne pana ato yibaki te ba muyibi ye conséquence à qui soit mais c'est pas la biso mais ce qui soit là ce ko ba peso full ça mutakufa mais facile à ozwa mais na kozwa ngote ba masala nga ba yaka kutu tala biloko yango ba beye moi je sers l'Éternel oh mais la banque banana bota masiko mais la banque mais quand même ozo confirmer que qui s'y pèse na kata na ministère et sali na boyande nga momu tuna combattre on a boyande bo makionezani ezali kisi ezali ba pratique papa on côté na illuminati otie mutu plâtre pas docteur on dit docteur Jacques amoni ndengo futi po atia likolo oye negiza alléluia oh mon Dieu pasolango pou mutakimi mbango docteur wana na mwasine baba na ndako tanga zo tala be pasteur wana awandimo obomiye ozu avec le mongo na kingasa na suka poyo oyebi bato ayebi ete aozata na mudu mo mona na TV mettons azo vana na mwasine balem fufu ya mbongo wana Baotala Roger Mantoudou, le prophète des nations, bate quitte alal. On comprend. Petit à la tanga va nanda on a $200 na lobali.
Ça va aventurer. Il ne voit pas ça. C'est ça l'originalité. Qui va venir dire à Délé Sazoye à Tchaï Nananyuan? Allo Bapé de Babatou. À Okufa. Parce qu'il n'y a rien. Un jour, on a prié pour na mutumo boyade malade. À Biki. Mais nous avons garde corps nanga mutaki na mutwa. Na bengana etile. Tango kaba epsinga mutwa na zai malade. Na bengana e l'entourage nanga. C'est mon neveu propre. Au sein on a amplifié. On a amplifié ni. Moutazo les gars témoignage na TV, je l'ai puni jusqu'à aujourd'hui pour ça je ne fais pas ça. Papa Teli Moudjaï Bango bazar. Ba peme nanga oyo azo sala ba groupe nanga bato bazaka tout autour là. Ce na ne lora mabe. Ba oye ba gedele ça ne lora mabe. Prophète Denis Lessi, lelo au regard ya makamuni sozo le kana mboka souffrance bazo pesa bazo lobake non. Ba pasteur mutu bazo mema biso na makambo wana nyonso ba pasteur pito ozo confirmer le loke peuple eza victime ya ndenge ba pasteur bazo tambusa biso quand même. Bon peuple à cause de la victime biso mon surtout dans ma politique biso mon toi ba victime ba pasteur. L'église est politisée non? C'est yo bosana. Tout à fait. Confesseur religieux politisé. Muda ya na mutu na pembeni. Mais attendez que nous repensons comme on a et après va récupérer Batoine. Si l'église est politisée, confesseur est politisé, n'est de Kaka ya Ransarwan, n'est que Rosara Bimak, catholique à Boït, la proteste. Ce catholique a été moutonné en allant fâché, ce babima. Ça dit politique était mis sur l'église. Na bité so ba futa ba ngombongo so ndeni mais au moins na ibike ndi ba komi moi penchant ba komi so ba mbongo penchant tendeni boto kene marche ndeni ba kadri ba di pesa bi oyo mutoto ala yo ala mutaka bila oko ba ba suye to ba suye silit oyo pays de pesa ba do suye kati ba tie ba photo na président ayibana mais c'est mutako za bien na président est-ce que gérer mbokate. C'est ça le problème des pasteurs. Bato ba créer blo na passé quand dimago zala akangi photo na président azala na président mutunyoso azala toujours na moi tendance même ngande na zabo on a tendance à Kabila non na tendance à Kabila ti mais na croire na Kabila. Ah bon ngane makile kutana ga bongo donc na batu musu kutana kite na yo oui parce que le type là m'a fait du bien na ko vendre boye. Moi si natine ngambongo ma molif sans que na senga na ko vanda ba une église appelle moi en coucou ça la non makile kutani na beli a supporter un hôpital donc to ko ba ene tibatmo bo tout ça on est différent na fanatique na été na kabilité na muta FCCPT na zala muta FCC mais na ata na 4 meubles mudelo na zobeta 4 mais l'autre Sadar est dans la Tiko Monebo, na misute. To kutanika place bobo. Ah bonjour passer ici. Ton na téléphone SMS bonjour passer ngape bonjour. Mususu ba passer musu wala ina ba campagne na tango ya nani ya. Boyo monanga na campagne. Soki na yimuta FCC yongo monanga na campagne. Na ba marche wana mbelo mona ingati. Na campagne kutu do mona ingati ba passer mukuna mazai kuna ese o mona gelongi nanga. Sadiki bazwa ki batu oyo batu na bango. Mais ngai naza mutu nandimaka président oyo abimi omonde Félix Ayebo nandimika ye moko ngala o nandimi zoki nandimi ye parce que ye pour liape oh non koliate ça dit ye ndenge wana nandimi ye ke type oyo aye président ya Congo je l'obéis parce que je suis prophète je dois obéir à l'autorité que tu as établie ngana ko to sa eti mokola kolongwa et puis ti liwa na ye na ko respecter Félix apianga te abenganga te yo kati soki le na mona président Félix na monele na kombo monene na mboko ba Freddy a un protocole d'état c'est mon ami oyo John beau frère na yo ana c'est mutu na ngai directeur à protocole so na bi lelo na kuzana na beton na okende ti ese ezwanga ta na ndako na nga ba beau frère na ngati beto abu beto esili na ke na koti. C'est ça le problème. Entourage dans l'union, ce bada chauffeur, ti na ba pateli mutia ibango baluba na baluba.
Mais est-ce que vous comprenez? Nous comprenons. Nana postaté na kende pas ne ka boyene to ba zo prophète nana monozo kufa même akepe azuka le mbongo na yake akufi le pété. Ozo ma ngana bongo te. Ngana za muto so nana no mona chef de l'état nana message na kenda pas kabina na kenda na ba message. To sololi na bimi na cadre ordinaire. Oh. Ngana ko longwa na keki ngaka tika boye na ba na koti nanga. Mais na kenda raté. Ba mudi ayo ba kenda. Ba onyo so ba kota. Et c'est nga yo mona na kenda raté. C'est-à-dire Tamso ose la nana culture ti nana culture moko impossible. Ba devenu ba éviter lester. Na bimaka te. Ko bimana ngai il faut li solo ezala wana dans intérêt mo boy. Intérêt église ou propre ou mbongo na bimi. Li solo aboye na okete. Na famille na kenda pa na bango te. Bango ba ya répéter ere mo boto mo muta na mbongo na muta e ba ni mamuna muta na église to benga ba te fo grande ndeni grande peuple de letina aboye. Ya mzu na porte avion. Oh, OK, on nga ke pare. Nga bena kelon. Muta bonga. Bo siko to no sala milongo na banda konde. Donc, nga na discipliné. Ba to amona de laisser ana bana te aza des hôtés na famille. Au kuti pe bango ndena ose mission bana banda ko. Baza discipliné bi papa fait son travail. On peut pas les déranger. Na kipaba na nga bien chaque soir bana cadeau na bango baza à l'aise. To vandi la petite au solo. Na la bana ngai. On mange, on est ensemble. Donc, les gens ont une mauvaise image de Denis Lessi. De pas n'engager pas président, toqué to l'été. Dans le baga makamona parce que passer wangana qui président Kabila. Mais pasteur on peut remonter un message moko ya bokabwani. On le batté amour, le politique, c'est ça. Yango elongana ye na message ya paix. Na lobi na ina deux messages. Ya paix, ya ko réunir net cash. Base à l'ensemble, mais divergence. Peuple va péménite. N'a pas pasteur. Même pas pasteur, quand c'est dans le lobby, va politiser. Vous le quittez. C'est ça. Politiser veut dire nini. Comment la bango ma politique au bazakuna. Il y a un petit peu de fixé à Kebana Batouane. Yo monte catholique et boyagi. Baboy va bien imiter l'élection. Après, il va le lycée secondaire. Donc, vraiment, les catholiques, la coopérative, le courage. Ça dit que la TV, Kabila, imité, la vérité des yeux. La vérité des yeux. La vérité des yeux, la TV5. Dans l'image. Après, le beau, moi, Félix Assa, Moussa, Teba, c'est calme dans FCC. Oh, mon athée. Yo kanisi avec Nangaza Mbongwa Bimananda kwa Félix Gabo. À l'été. Bon, nako le baté mais elle va nommer qui batindeke mutuka. Elle va nommer avec Kenyo catholique. Mais biso kutu la réveil va faire ça biso le côté mon kolonga na comme avec va piangate. Kakeza comme avec va faire ça été. La Sony Azaki avec to kenena inventaire va faire ça le côté. Mais elle va voir des bateaux et pas la biso. Au moins le biso aussi car. Parce que oh yo kuta zo boya yo. Parce que tu peux pas boyer Félix ko. Mais na kamwe banga l'entourage wa. Depuis l'état pe ba piaka bango ba organiser ba matanga ba organiser ba nani. Yo so moni kilt mo aso de grâce ba bengi ata biso réveil. To armée du salut. Ka bango mi balé wana na bango na ba protester. Et ba to ba finga bango ga bangwana. O ba lobela bango ga bangwana. Donc c'est là où moi je ne comprends pas. Bon, Félix Benda Nzambe, pour nga Benda na obenga na lu. Aba bo zambo na na sabino moninde bozabu. Wa ba to mabe. Bino de bozayi wana bo wanga ninga mesko bo zwa. Na maloba. Aotika te. Batika ka pete. Bon, baba tata, tu as beaucoup de respect pour la bango, mais non seulement bangonios, toutes ces confessions là doivent devenir honnêtes. Il fallait pas produire biso mutumbala moko au lieu de le kufa nanzela. C'est ça. On se comprend. Voilà. Le peuple a besoin de nous. Bisi, il fallait tout trancher. Bon, Mouto, ceux qui te disent des autres de côté d'accord. Et dans la bisi, c'est tout constaté. Et après, quand il y a tout bon au bout, après, en haut, tu as organisé, tu as l'obito que nous sommes. Tu as organisé, tu as l'obito samedi. Après, tu as eu compromis. Tu as bimisi na miso abat. Quand il y a un mouton, tu as proposé, tu as la TV, ça c'est pas bon. Tu as confié. Parce que tu as confié. Na ba marche essaye.
et bien division génération ba plein ya ba politicien to moni bato ya IDPS ba ça y plaît to o mona bato ya Lamuka ba ça y plaît to moni FCC pe ba ça y plaît siko nani ça y plaît et c'est toi la besoin ba plein pendant bato zo kufa na ba frontière toi na besoin biloko wana ti c'est là où l'église a mal joué l'église devrait être honnête pour na ko bimisa mutu mbala moko ko éliminer na kati et c'est très important yango na sengi na église to rectifier tir nyonso masumu eleki biso to bongwana to zongela nzambe réveil biso kutu bato wana véritable révélation to sala attention hein nzamba yo boto la biso trône to sala attention ce n'est pas moko mais faut pas bakisa pe ba confession eza ebele parce que ba confession kuna eza ka confession boye mais bon nzambe keseni. Voilà. C'est compliqué. Donc, il faut équilibrer ça. L'église traditionnelle, elle est belée. C'est-à-dire, elle est dépendante de l'apôtre. Tu as 3 églises congolaises. Réveil, pour les autres dépendent de Congo. King Bangis, pour les autres dépendent de Congo. Na indépendant, pour les autres dépendent de Congo. 5, ils ont l'église extérieure. Au moins, équilibré. Il faut 5 sur 5. Voilà, prophète. Et puis rotation et ça les maintenant niveau de direction il y a confesseur religieux et les catholiques qui étaient na bango na protestant tout chaka une année et tournaka. Et puis na seni ba ça la loi où il peut permettre fraude des athées comment qu'on financer ba parti politique pour ba tout ba témoin tina quoi ya mboka président seni a comme Jésus-Christ était. Pour président Seni, on a succès qu'on le regarde président. Comme le roi président de la République. Rosa, mano, la moto. Qui a Rosa Ravakas? A tout cas, la météo, mais la sengi que va réduire, va en marge, va comme un citoyen congolais, à travailler en fonction de mon boy. Aninga boy tété, même à tous les mouta président Félix. À tous les mouta président Kabila, ayewana, moi aninga exacté. Ba loi kangié. Bah bilo mo ekangi moya pour ça na pembeni ya fraude des athées. Donc si on fait ça comme moi bato egoli moi pour te bi présent en France te bi présent ya Brazzaville ou ya Seni te bi présent ya Belgique te yo so bi présent États-Unis ya Seni ou à ça la élection azate to bi comme honnête. Donc moi je crois que to komi ça to limu ça ba kombo ya ba président ya Seni po ba komi ba faiser ya ba président c'est pas bon. Voilà, prophète Denis Lestokomo comme on a souka émission comme les gens sont signalés ngai. Question na moko eza ozo tarode na mutu na ngai. Est-ce que zo benga pe pasteur Mukuna? Na place zo croupir dans la prison. Ah, zo na repos. Ah na repos. Na kufate. Na bena na prison de la kufi. Ayate, yeba ya botala ngate et lobite nga na taliete po été. Problème ezali ana ba problème ebele ndenga zana. Tozo zela ba fongola nzela za polele. Mais ba numéro na ngai na obengezo le kate na peut-être changer numéro na ndenge pe ba muta mutu na oloba mutu eza l'opposition peut-être na ye bon ego za la bien peut-être mutu akia au mona nganeti na trahir c'est pas aussi bon mais soka autorisé ngana kende mais ave na ngati ave no faut yotala ave na ngaya kati ngana e benda boy ya depuis kala na kena na bureau elmo boy na so ina na PC vide mais depuis à Kangami, en tout cas, le coup de ma benne a quitté. Pour Tala, Hermo, Kébé, Bassim, surtout, je suis peu monté, et c'est pétard à la calado. Et il y a eu comme merci. Mais on le soutient. Moi, je l'aime beaucoup. Je le soutiens. Et puis, un moment surtout très dur, le Kissi, il y a Villependant. Et l'autre, ils ont gagné la vie en moi. Pourquoi ta prison? Voilà, côté Siko, comme mobile. Et comme il y a un échange, bien nous pasteur au côté de la prison, Poutino, prophète Denis Lessi. Mais tant que vous avez des marques, vous avez des marques, kolobaka bamba politique osukaka wa to sukaka kuna eza place te vraiment mais a bien pour akola akoli na sport akoli na biloko ebele mais quoi akoli sko akomi une expérience mususu pour ça côté prison comme ils étaient betela kaki obanga su likolo yinda te eloko asika to bomona ezati na kota ba GLM na kota ba makala na kota ba bandolo na kota ba kasho ba tsaka ba maya moto c'est na kufi naza professeur en épreuve siko na monter ya bango
Voilà. Courrier épreuve. Voilà, merci prophète Denis Lessi. Il a souka pour comme déjà en souka émission. Partout dans le monde na concept touch. Oh ya zan erreur, tout changer. Tout zone c'est l'église. Tout tika ba fraude, tout tika ba bakiona, tout tika lo yenge l'église. Tout kufa pamba. Tout tika mabe. Ba politicien, tout tika politique ya ventre. Bakal pepa ya muninga te to tika o muninga zo sala to appuyer ben c'est comme mabe to corriger mais to appuyer bandeko ba na coalition baza toujours ensemble ba to boité moi bitu mezanga te c'est comme ba ça mais to accompagner président Félix et puis to ça en sorte que les deux leaders wana ba yokan baza la toujours bien bandeko to pemeni to conserver pe na mboka pour l'intérêt à peuple. Voilà. Pour y avoir une promesse à ça une élection. Faut ça les langues. Bino pe bodo linga pe bo conquérir le pouvoir. Alors nyonso ana ils ont ça la alimentation en boca. Mais tout soutenir. De deux façons peuple ça comprendre là que président Félix a sali 5 ans. Et là que monanité ba yebi ka colonel yaki ba yebi ka za na problème ba nini ya mike monde entier côté crise. Donc Azana pardon un peuple. Parce que les bilans. Moi je crois que le bilan de l'autre ne serait pas trop strict parce qu'il a traversé des moments difficiles. Et puis pour la première fois, il est bien au pouvoir. Je crois qu'il faut avoir la paix. Mais à ce que les bisous empruntent mon état de droit. Voilà. Donc après, tu as dit que les bisous ont et Simaki. Et là, on a dit Simbi. Attends, tu vas bouillir. Ah, tout le monde a dit en prison. Ah, voilà, Congo. En tout cas, là, moi je l'aime hein, à cause de cette histoire-là. Qui a senti que Batou a la magistrature. Voilà. Convocation, il n'y a pas que ce Hélio Piccolo. Pardon. Donc, côté là. Bravo. Mais Ezalate va compte à rendre. Voilà. Ezalapenda qui équilibre ça. Pour Mikolo yo papa. Ce qui a Hélio mandat de comparution. Ah. Où on s'est retrouvé dans Bandundu, où on s'est retrouvé dans Makal. Alors, autant mieux qu'on éviter ma problème Mikolo. Ça au moins, quand il a mis à Batusuko, tout le monde a peur. Mouta côte sauté, papa, mouta ça au bang. Mikolo, à tous autant, mouta comment tout a mouté. Mikolo, même de tout le la TV. Prudence. Ça la keba. Keba. Bikambo ya vrai net en bongo à lobia. Na lobia on prend une image. Voilà. Mokolo ba obenganga na bitala mama loba na TV yango ayebi ke aloba kia mais ke boyeka ko banika ko attaquer bato tika papa mboko état de droit et biso il y a problème donc ndenge zana to pesier merci et puis à continuer à s'inquiéter pour en 2023 candidature na eza bienvenue et à ozonga aller sur le marché et puis tout ça là ba va éliminer au bazana ba keto keka combat iska to okende dans le reste vie tournaka même le même caméra on ne sait jamais lobby peut au monde appelle caméra à comme peut président un jour on ne sait jamais vie est compliqué voilà. Monde politique est compliqué monde politique on va condamner les loba memba moi poser candidature mais lobby au monde appelle mesure moi politique et quoi na mboka azongi ne peut boulona donc les a monde politique est différent na église il y a différent na monde scientifique des exact bon toujours tourner monde politique à monde abaku aux opportunités robeta mutupeku obeti omoleki vous avez la possibilité à votre vendre ça papa politique c'est l'intérêt d'abord il y a mutuage à pouvoir là ils a art à conquérir c'est un art donc il y a art ouais maïle allégué na maïle voilà donc ils a coup sur coup il y a un moment pasteur au bac de politique va soukara on se sili à la libéla au ba mega kenda il faut à Daniel faut à benda mais chaque abédenego que monte eziki sauté pour so côté bambé monte eziki mais c'est que pasteur prophète Denis Lessi ngouye si là na ninga côté pe na mama politique non ngai ça n'a rien à faire ngai na za na problème kuna te ngama est ngai na za na poso comme politicien ngai na taka ndé ba politicien na taka ibango trop période attaque les gars makasi na vérité tu as mon émission na ndenge sala batute siko bato na ba entourage à chef de l'état bilo boza bo suka ba beto ga kibota mo ke la mena ko la prison prison est un problème té problème ndé au couvre la moto té
ozomona moto eziki sauté. Voilà. Au moins neti so ke mama politique faut préparer barrière. Obongisi mama basi, obongisi mama ya mbongo, obongisi ba nyonga batu, obongisi ba mbongo ndako. Po ba ozwayo kala ta musu na nyonga location. Tali photo ya bana na ya famille na mobimba. Donc il faut otala pendeske na kena mo esika mo tete. Na moi dossier mo tete. Pozo la dossier ba ozwayo wala dossier. C'est ça la politique. Au moins ma bien politique. Ba ozwa ki Daniel Ney. À formuler les fenêtres. La fenêtre, c'est quoi? C'est les erreurs que nous commettons qu'on ne ferme pas. À Soumokité, pour les gens qu'on a qui porte pour les maintenant spirituel à Soumouki. Parce qu'il faut couvrir. Couper ce cas là, banguna mata l'autre. Hein? Joseph a côté dans la chambre à Potiphar. Il y a muta musaloke ça dans la chambre. À cause de la porte, abi maman. Na roya kuna te papa pekisa kinga nyonso. Abina lia nyonso là ça nyonso sauf chambre. Ça dit chambre veut dire intimité. Yé na buzo ba ko kota déjà ce problème a pas nango pourquoi ba kangaki ozayi wapi na salon ote mama benganga na kati bilambo ya nani oyanga balu ba botelo yango wapi on a chambre c'est fini du point de vue justice au oui or mona mayele autika na la porte mama yaka koto papa so ngo pesa o ya koto po bato bazali domestique baza so abotele la maba komona mais kuna na chambre de domestique à kota asute. Ça c'est fermer la fenêtre, ça c'est fermer la porte. Il faut biso batulanza mais soko lingo kene ma politique on a ma casse. Il faut fermer ma fenêtre nyonso oyo ba luka ba monote. Tamba tali Daniel ba ke funda babi royak tala. Moni mutu aka sama be akoma na mayele bana miki akokengela tana ba fenêtre. Tande ba kengeli mutu munene wana. Ba mati likolo ba bengi abitala temo. Afukami azosami. Ko sambela lisu te. Mais quand on fenêtre pour permettre à na ba mona tel pour loi mogezali. Donc il faut tout ça l'attention ba pasteur na ba sen nzambo balinga s'engager na politique. Na landika kenza et pas ya bosembe alobi eloko mabe pour eloko abutu. Pour tambola na ba mbongo na ba corruption na ba coup. Okozwa mbongo tu abizwa mbongo yo kedo finga muta. Ceux qui osa pia ka osai. Oke ofinga. Au moins mutu na tongo yo, mama na yo nini papa normal oyo azoki azimbongo au moins politique n'est voilà merci prophète la porte parole comme biso banani donc faut ba pasteur il faut tout se ressaisir to bimana biloko na nyonso to comme honnête ba politicien ba to sabiso ba banga biso ermo ba peso mbongo pe otiki oboyi pe obi non merci je vais faire ça mais je pas ton argent na tongo nzamba opeso mbongo je te dis nzamba opeso mbongo parce que bato boiso bazali ceux qui te commis à niveau là mboke bongi. Voilà, merci prophète Denis Lesnandenge ou Yambaki Biso pour tout son métier na makanisa etali actualité dans la République démocratique du Congo et zap invitation et liboso mais yasukate na bandi o Yamba Biso lisusu. Problème te. Ndako na bino. Voilà, merci à vous chers téléspectateurs, à vous aussi chers abonnés de votre chaîne Concept Touch Télévision. Nous étions là en train de présenter cette émission qui ensemble na bino to sombitiani makanisi na prophète de la nation Denis Lessi bo tikala malamu na banda kuna bino to kokuta na mokolo oyekolanda. Bye bye.